Kolala Kolamuka, Ezali Activité, vous allez bongo branché sur Sentinel TV, P-Soft 15 TV, avec Proverbe 30, le messager de la bonne nouvelle. Et Tigali Garayo. Avant tout comme le 31 décembre, le logo Luka Rafonzamba Peswango. Boko benga ngai na ba cri d'allégresse lokola ba mama musu bazo benga nga ba malade zo bunga émission alobi bato ba malade bungi nzamba bikisi kaka biso a poto lekisaka témoignage te ya mutabiki pona biso ko bika eza nzambe mutabiki sa eza biso te to lekisaka témoignage so wi mutu azalaki na misala mabe ayambi Yesu wana grand témoignage. Sorezo ou melazala kimia fidèle na poste. Kolala Kolamuka eza bitidite soko la mugi komisa nzambe netola esanzola epoaza nzambe na bomoi awa na Sentinel TV Yesu azalaka nkolo elakisi Yesu nde nzambe Yesu nde mokeli na nyonso Yesu nde Adonai El Shaddai Narcisse de Sarah ye mobateli na biso Yesu nkolo. Bamsou bazoluka ba miracle mais asala rien alinginza masala miracle. Tozali bongo na kati ya Sentinel TV nzamba zolo kumu tozoke tanga verset biblique tozali bongo na 1 Timothée 4:1 balobi boye. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nazongeli 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Nakangi Bible. Ezali na forme ya sika ya sorcellerie oyo ezokota na internet. Na bandako ya batu pe bakomi komesana nango. Ba doctrine moko ya ba démon. Doctrine ya démon ezotangusa ezotatola bokonzi na Nzambe te. Oyo batu bazo adopter on ba moni on peut normal. Nouvelle forme ya sorcellerie na nzela. Batu bazo véhiculer ba genre ba message wana bazo tinda ba message ou envoie cette prière à 20 personnes où tu recevras une bénédiction dans la journée. Tape ou commente si tu aimes Jésus. Fais suivre ou envoyer aux 150 personnes. Dieu va te visiter.
cliquez sur j'aime Jésus si tu as un cœur. Si tu aimes le diable, ferme ces textes. Si tu aimes Dieu, envoie-les à tes amis. Nous disons stop à ce jeu malveillant qui est une nouvelle forme de maudire les gens. S'il vous plaît, ne soyez pas des sorciers inconscients. Nous ne vous laissons pas utiliser par l'esprit de sorcellerie. Notre bénédiction, notre miracle, notre amour pour le Seigneur ne dépendent pas de l'envoi ou du transfert des messages. Pour opa mwama, pour kotana lola, ils ont dépendre de na ba message combien j'aime Jésus au routine to au cliquer. Yesu Satan a pas alingaraye, a respectera a bangara Jésus, mais a bangara na ye di lobana nzambe te, a tantara Jésus. Alors toutes les formes ya mutorobso tinda un message pas batou. Comment j'aime Jésus? Boyna boy. Les alliés forment et à distraction et à sorcellerie inconsciente. Jésus a clair. Dans Jean 17 à l'obi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, que toi seul Jésus comme Seigneur. Kokota na lola, ezako tinda ba message te, ko texte batute, ko koma j'aime Jésus te, mais ko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yamomoni Jean, Jésus, dans Jean 17, ça, babenga ngo compte rendu. Compte rendu à Jésus, avant Tika Misala, azope sa compte rendu à ça, nankolo, que la bonne nouvelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils connaissent ton Fils, celui qui t'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 5, P. Azolobango. Donc, bonne nouvelle, koyamba Yesu, kokota na lola, eza ko tinda ba message te. Ozo luka mabe, yango zo na mingi bazo pamba mate, mingi bazana ba problème, po bazo tambola mabe. Ezo ou me la pose en distraction. Nazotanga message à frère Nabso Ali na Afrique du Sud a comment qui na groupe Nabiso ya WhatsApp intercédant pour le Congo a commis boye. S'il vous plaît mes frères et sœurs, il ne faut pas faire peur aux enfants de Dieu avec des messages qui ne concernent pas. S'il s'avère que un agent du diable viennent vous menacer, vous ne savez pas quelle est la puissance que vous avez. Le diable doit lui-même vous fuir. Et ça, et ça, un message bonjour, il y a un numéro de WhatsApp qui commence par plus 228. C'est la photo d'une femme, un agent du diable qui vit au Togo et recherche le sang. Si tu reçois son message, bloc ne répond pas, le numéro déjà a tué 11 personnes. Ça, c'est la sorcellerie. Mwana na nzambe akobanga te, akobangisa. Satan azana pouvoir te akoya loka mwana na nzambe. Abomaye. Ngane nazabo numéro na nga soki diable alingi abenga nga na numéro wana oyebani na plus 228 ekolekate. Parce que tout est purifié par la parole et l'esprit de Dieu, par le sang de Dieu. Voilà pourquoi na tongo na midi, na butu avant kolala, sengaka makila ma Yesu. Makila ma Yesu est très important na bo moya mwana na nzambe. Makila ma Yesu sala musala munene na Golgotha. Ba Yuda, bazalaki ba prophète, bazalaki ba tubayebi parole. Bakangi Barabas, bakangi na Yesu.
batuni bango na Yesu na Barabas to libéré nani batala ni babi oh mais Barabas makila na ye tokosa yango libata te mais makila Yesu eza na révélation Esaïe yebisibiso sur ce maîtrise nous sommes sauvés c'est ça là nous purifie tout et tout alors Barabas akeye na ye Yesu bobomela biso ye batuni bango siko to boma Yesu to sala neni balobi makila na ye tanga likolo mutu na biso pe abana biso batwala bazali mayele baboye kaka etala mutu na bango te na abana na bango parce que le sang de Jésus le sang de l'agneau yango nde longolaka masumu yango nde purifiera biso soko za mwana na nzambe avant lala olobi nzambe makila no etangaki na Golgotha e purifier ndako nanga makila no etangaki na Golgotha e purifier bana nanga makila no etangaki na Golgotha e purifier corps âme, esprit nanga, diabolo, démon, akokoka kotelema na porte na yote. Vrai pas que banini, vrai pas que bani tango bana Israël ba zolinga ko bima na Égypte na captivité. Nkolo yebisi Moïse alobi yebisa bana Israël bazwa makila ya nyama ya taba ya meme batia likolo ya ba plento ya porte na bango po terminator lera olega na butu asoke no boma bana pharaon de commune famille ya pharaon bana ya nzambe ba toucher bango te Pâques ya ngwana vrai Pâques ya ngwana premier Pâques ya ngwana deuxième Pâques ezali liwa Yesu toujours sur le sang na tango Pâques ya ba juif na kati ya captivité ezalaki po bazo bima na Égypte. Mais c'est Jésus qui est venu mourir sur la croix et son sang nous a purifiés. Alors yo, okobanga ndoki ponani. Ndoki nini azana pouvoir ya koloka yo. Ya mwana makamune zo umela. Kofinga batunge comme ça nga mabundi minene omoni musala Sentinelle TV ndenge to mwami ba kritika ba fingi lelo bango tu bakomi bafana ba chaîne tout faut bazwa mo eloko fu batia proverbe 30 gouvernement ya Kinshasa bakoma Kabila atalaka abime les proverbes là yaza neni bakosomba ete Moïse Katumbi abeinga combien de fois Sala musala nzambe kitoko nzambe akopeso valeur. Bien-aimé tozo tombo la mongongo sikoyo. Tozo kenobele la makila ma Yesu na bomo na biso. Makila ma Yesu na bomo ya bana na biso. Makila ma Yesu longola ba flèche nyonso to inflammante. Toyebite na mboka, na village, na commune. Na l'église, na communauté, bazolo bani pona yo. Bando kitozana bango, bazali ao. Baya ao. Baya pe poto na ba famille renyo bamsu na nzela makolo bakoma ao. Bazo bebi saba toyemba na. Hello nga ezali na makila ma Yesu haleluya. Hello nga ezali na makila ma Yesu elonga ezali na makila ma Yesu haleluya elonga ezali na makila ma Yesu tombola mongongo landa ngai belela makila ma Yesu likolo na yo likolo ya vi na yo ya bana na yo makila ma Yesu est purifié corps, âme, esprit na yo. Makila ma Yesu est à l'asperger na lupango no mobimba afin que ba flèche nyo surtout inflammante ya butu ya moi euta na katka kotombe euta na bandundu euta na Kivu euta wapi ezala nul sans effet. Makila ma Yesu est protégé ba flèche nyo surtout
ya ba démon, ba flèche nyonso tu ya bandoki ya poto, ba flèche nyonso tu ya bandoki ya diaspora. Loboko na Nzambe e purifier yo na bana na yo. Nzambe makila na ye o etangaki na Golgotha e purifier bana na yo. Elongola nyonso botutu, elongola nyonso maladi, elongola nyonso batia na kati na yo. Soke mona na kate e monana, elongola ba masque batia po balate, elongola nyonso bozangi mayele na bana, elongola kizengi pa bana, elongola nyonso ya bana bazo loba biente, bana babota bibizengi, bana babota mitu minene, bana babota bibilongi mabe, bana bazo botama bazana poto me bazana elongi ya malamu te. Ezala ngo yote mtu ana problème. Ezali bandoki ya quartier bayaka kosala kobina na butu tout et tout. Makila ma Yesu e purifié, makila ma Yesu e purifié. Nsoto na yo, corps na yo, molimo na yo, âme na yo, esprit na yo, corps na yo, ya bana na yo, ya famille na yo, ya ndaku na yo. Nzambe na délivrance, Nzambe malamu, sopangu ya na yo, sopangu ya na yo. Balandi ya Sentinelle TV, balandi bazolanda biso na Congo Flash, balandi bazolanda biso na Soft 15. Kolo kitao sala, kolo kitao sala. Yahweh, Yahweh, kiti sangu ya na yo Nzambe na ngai. Na balandi ya Sentinelle TV, kiti sangu ya na yo Nzambe na ngai. Na bamomo bazolanda biso, kiti sangu ya na yo Nzambe na ngai. Na baoyo bapambolaka mosala oyo, kuti sangu ya na yo Nzambe na ngai. Na baoyo bafutaka internet, kuti sangu ya na yo Nzambe na ngai. Na baoyo babondelaka po na nga Nzambe. Bien-aimé, Nzambe ya batela bino, Nzambe azana bino, belelaka makila ma Yesu. Makila ma Yesu kolongola source nyonso tu ya sorcellerie. Kokota na ba jeote, tinda boye, Nzambe asalaka bongo te. Soko za mutu masumu, oza mutu akindoki, otindi ba text message wana ata na 50,000 personnes, Nzambe olimisa masumu note. Ezali distraction, bolingo ya Nzambe, respect ya 10 commandements, kondima Yesu Christ comme Nzambe mobate lipe mobikisi, nde kokotso na lola, nde ozala protéger. Nzambe na nga batela yo, Nzambe na nga tombola yo. Merci pour na tongwa lelo, kolala kolamukeza bitidité, journal lelo ezala journée mo béni. Jeudi alelo Nzambe na nga mona bino, jeudi alelo Nzambe na nga pambola bino. Tokangama na Sentinelle TV, Nzambe akosala minene, Nzambe akobundela biso, Nzambe akolongisa biso. Azali Nzambe na bomo, aza mobateli malamu, aza mosuki na kokamwa. Kombone Adonai, kombone El Shaddai, Narcisse de Saran, Cèdre de Liban. Nzambe malamu, totondiye, tokumisiye, Nzambe na mawa azwane lokumu. Donc lelo to yekoli biloko yo, mutu moko a mekalisusu ko kosa binote, mutu moko a mekalisusu ko sakana binote, mutu moko a mekalisusu te ko ya ko kosa bino na makambo ezanga tina ke tinda boye, ke ndima, ke boya po Nzamba sala, po Nzamba sala. Nzambe soka sia ayambi yo, oyambi lokola Nzambe pe mobikisi, ezana eloko moko te oyo eke stopper Nzambe po asala. Nzambe asalaka na ba text message te, Nzambe asalaka na bilanda landa te, Nzambe asalaka na respect à parole na ye. Tobondeli bongo na komona Yesu Kristo, journée malamu. Nzambe apambola abatela. Merci. Bakuti kanga enga
C'est votre émission, l'émission La Voix du Sali, que présente l'évangéliste Salomon, qui est depuis Bruxelles. Donc, émission Oyo, là nous allons inviter expressement pour l'émission Oyo. Ah oui, comme on comment il s'allie impact grave. Alors, on a quatre émissions Oyo, en direct à Bruxelles, capitale à Europe. Il y a un moment où nous sommes en direct à Bruxelles, capitale Europe. Maté à l'élo, thème dans vos alliés, ça casse ou ça passe. Na maté à l'élo, tout le monde a oyo et vous sa bon mot. Na maté à l'élo, tout le monde a sabino, devenu na kotaki na erotine na e awa, pour le mois Angleterre na e na lycée à Maï, na komi awa, les ribayamina, pour l'anda 20 à Bruxelles, pour l'anda Basilique, pour l'anda Antonium, ce qu'on commis à Maï, c'est qu'on commis à Bruxelles. Moi, tout le temps, c'est cette famille. Donc, il y a Azali, donc Azali, donc, mon camion, moi, donc, c'est filming, il a dit que les pasteurs à côté de ma côté, on a beaucoup de révélation pour ma caméra, donc, maman, la pasteur Didier, donc, la minute sur la vérité, ça m'a beaucoup donc, ceux qui veulent dire, bon, on a bien, mais bon, on va passer, mais bien, on va ça, c'était, donc, bien, donc, bah, diviser amour et ça, la capitale d'Europe, Bruxelles. Des fois, tu es pour y aller, tu comme vous, surtout, au Eza, na Kata Europe, merci, Blaise, Bahati, Koudana, Yem, Kaza, pour la technique, à la Sibino Bilili, de la Pomaki, à la Sibino Bilili, il y a Bata Bruxelles, bon, la ça casse ou ça passe. Donc, l'émission de soir de l'eau, toujours on regarde beaucoup plus sur Maramosio de Galéon l'église. Batebele Bazobo, évangéliste Salomon, Azam Bangato, Azogazé va pasteur, Yéna n'a pas si ordre à l'obéa va pasteur. Bien aimé, dans la Bible, Paul, avant d'en Jésus, Pierre avant d'en Jésus. Mais Paul a repris Pierre. Paul a monnaie sur la révélation. Pierre avant d'en Jésus. Mais Paul par rapport à Pierre à colonne l'église à reprendre. Allez-y comprendre. Donc on a 4 évangiles. Tout ça, on a droit à reprendre. Tout ça, on a droit à Pamela. Tout ça, on a droit à Gangela. Alors, ça passe ou ça casse. L'émission de Charles Lelosa, où est Bouki, où est l'équipe. Alors, si on a montré le Bouki, il faut qu'à ma place, il s'est pardon. Alors, Paul a reprendre Timothée. Il est dans l'issue, il est intouchable. Vous voyez qu'il a passé une raison. Et Dingo, il y a des gens qui disent que le pasteur est basé sur le colon, il n'est pas naïf. Il mouchoir a passé dans le sabbat. Vous voyez qu'il est le monde. Ils sont pas pasteur ya solo bazali ba baza na mouchoir nzambe ba ali ils sont pas misu souper ba kenda pa bingo ba kenda pa mandona ba kenda pa banganga d'ailleurs banganga nyoso to baza kotesa maboko na zandu ba comme ba prophète webi ba alors nous autant na titre 1 10 de l'Bible. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a, à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles, à Bruxelles, l'émission en direct à Bruxelles, pour l'Andaba, à Bruxelles, à Roloba, pour Yo, à Maramouzo, le cas. Et ça, il faut qu'on ministère. Et l'émission, ça casse ou ça passe. Ma camoué, belé, sont les calélo, Batibaloki, Bam. Nga na zoyi sabine zana ba pasteur musu ba loki bango ezana ba musu ba loka bango ezana ba yembi musu ba yeloka bango ba yembi ya mokili ya ministre album noko na ye tata na ye ndeko na ya kufi Alexis Ntumbe lelo pe l'église moyembi ya côté studio ya ministre album allez ici pe mutu allez s'y comprendre. Alors émission oyo toujours reprendre toujours indiquer toujours ça la lèvre à un évangile.